bandeko nayebi ete na ntango oyo bato mosusu bakoloba ete yango ye mama ozali bamasolo aza koloba awuti kolokota yango wapi. Papa Motamba tiela biso nano bilili ya mama Olive ba evre oyo awuti kosala kuna na Congo, ndenge awuti kolakisa simplicité ya première dame oyo akoki kozala na yango vis-à-vis na ba peuple po ete bango nde penza baye kolakisa biso ete président de la République azali wana au service ya peuple pe mama présidente azali pe au service ya peuple bango nde baye kopesa biso leso yango pe to comprendre vraiment to sengi ete Nzambe abakisela mama oyo ya mingi ndeko nako pesa yo kaka conseil moko yo moto mesana kofinga mama Olive kokomaka n'importe quoi na internet mama Olive boyo kofinga ye kaka pona plaisir po bato bamona yo ndeko oyebi na mokili oyo ezali kaka pona mama Olive te mena koyebisa yo boyo oyebi na mokili oyo soki moto azali kosala malamu epa ya moninga mosusu na ndenge Biblia ezali korekomande soki yo kaka par plaisir okei na pembeni mpona kofinga moto wana pe koloba n'importe quoi na kombo ya moto wana ndeko soko oyebaka te ezali lokola ozali kotinda ete Nzambe alongola 1 plus ya benediction na yo abakisa epai ya moto wana. Mais bato bazali kofinga mama Olive pona ganga plaisir ya kofinga ndeko teba tango mosusu ozali na ba démarche moko ozali kosala obi ozali koluka likambo moko boye ke bongo ya kokanga nzela na yo pour rien tango Nzambe akolongola 1 piece na yo ya benediction ake abakisi yango epai ya mama Olive teba tango mosusu okobanda kokanga bato mosusu bandoki pamba nzoka nde yo moko makambo ozali kosala ezali kobetela yo retour. Papa Motamba tiela biso bilili ya mama Olive ebongo sima toyeba eloko nini oyo tokoloba pona yango s'il vous plaît. Makelele wana bouti koyoka ezali à l'occasion ya descente ya mama Olive Lembe Kabange mère possible ba charisme ebele awa na quartier Mokali na commune ya Kimbanzeke pona kotana ndeko Pichu Nzau oyo lingana facile elakisaka mikuleleki na cadre ya SOS botana tango akitaki pona ko surprendre bango tango kutu bazaki nanu kolamba fufu ye moko mère possible amemeli ndeko basani ya fufu kokamwa pe awa ndenge amemaki mwana bango akipa na yete toujours mère près de ses enfants oyo zali ndoto te mais mobanga ya surprise agréable oyo mama ya ba congolais nyonso asalaki mwana ye ya Congo na quelques secondes ya pamba chef coutumier akiti na terrain population ye sopani lokola bambinzo quartier ningani tango lokole kokita ya mère possible elelaki awa sima ya masolo botala ndenge bazali kokotisa ndeko ya Congo na kati ya ambulance oyo kutu première dame na motema mawa oyo abotama na yango atiaki pe maboko po ete bakotisa ye na kati ya ambulance sans bousculade mbala moko destination hôpital Marie Biamba Mutombo awa na Masina esika bakosalisa ndeko Pichu Nzau na compte ya première dame ye moko boyoka lokole Onde na lelela ki mama yo susi na biso Nzambe ya pambo peza pambo anyos oya ingasala kwa mobile na ngai Nzambe bakisa ya mingi kolika Nzambe bakisa na sepeli pena mama oka mama ndenge na lelaki aye pena na place oyo nazalaki na ndako aye kozwa ngai ne aye komna ngai awa na hôpital ya Liberté ya Mutombo ndeko ya Congo toyebisaki bino ke première dame ya RDC mama Olive Lembe Kabange mère possible ba charisme ebele azali penza lipambo lipona RDC koleka diamant or pe ba pierre précieuse mosusu oyo awuti kosala elakisi penza ke alela bana na ye ya Congo pe souci na ye ezali kaka ya koluka bolamu ya ba congolais nyonso exemple à suivre yango oyo parce que motema ya boye ya kotambola na quartier Mokali oyo ezanga lumière pe na ba 21h na kati ya butu makasi eteya bino nan bo moniteur boko mona ya minen lisusu parce que alembaka te na kosala bolamu asal bandeko babolingo
bino moko bouti komona bilili euti koloba bandeko oyo kutu ata balobi ete ozali motema mabe oyo kutu balobi ete ata balobi ete yo moto batia o motema ya libanga na likambo ya bwendeko il fallait kovanda kokanisa avant ya koloba n'importe quoi na kombo ya mama Olive pe tozali kosenga nzambe apambola mama oyo po ete totikala komona yango te na ntango ya deuxième république un inconnu moko oyo balobi moto pamba mobola kutu ya 100% asali abelela ta na bakote mosusu te me abeleli na bakwe moko rekile bandeko mama Olive akamati motuka na ye akenti na kwe wana esika moto azalaki pe bazwi moto oyo na ambulance bamemi na hôpital bandeko na koyebisa bino likambo ya solo oyebi il faut toyebaka yango soki tozali na bakonzi ya boye na mboka na biso nde mboka na biso ekokende liboso mais soki ozali koya kaka mpona koloba ete asali yango mpo amilakisa ndeko oyebi eloko ozali koloba te parce que azali kokokisa badevoir na ye tango avant tovote bango makambo oyo bayaka koyebisa biso na bapeple soki bovote biso tokozala pembeni na bino bapeple tokoasiste bino na baproblème mais yango azali kokokisa e mpona nini yo koya kaka obandi kokoma n'importe quoi azosala bongo mpo amilakisa omoni ke yo nde ozali kovivre na ignorance est ce que na deuxième république bino bomonaki bamakambo oyo ata première dame ya deuxième république bino bosi bomona moto abeleli na télévision azwi motuka na ye akei na ntango ya deuxième république moto moko kutu ta bandaki koyeba première dame azalaka wapi azalaka na Kinshasa to na Gbado mais tozali koyebisa bino bandeko babolingo oyo nyonso to azali kofinga mama Olive mpona kaka plaisir ya kofinga ndeko keba ozali neti kolongola implice ya bénédiction na yo ozali kobakisela ye yango tozali koyebisa bino bandeko babolingo mboka na biso ekobonga kaka te na kofinga na bakritique na koloba n'importe quoi mboka na biso ekobonga soki tozali kobeta maboko na ba evre ya kitoko tozali komona pe tozali koapporte implice po ete mboka ekende liboso mais soki tozali kaka wana mpona bakritique ndeko eloko moko ekosalama te bino botikali kaka wana problème na bino ezali nini problème na bino ezali kaka bosoutenir radio na biso mabonza bacotisation basi bayebi bino kaka mpona bisengasenga mais bolakisa mpe baevre kitoko boza kolakisa te bandeko na mama Olive moto azali kosala baevre kitoko boye olie tobetela ye maboko na bino bato bozali koya ntango nyonso na bainformation ya lokuta kokosa kaka peuple parce que bino bolobi bolingi peuple mais ntango soko olobi olingi moto est-ce que okokosa lisusu moto yango okoyebisa moto yango vérité mais bino vérité ekoma lokola monduki mpona koyebisa kaka ba diaspora congolaise vérité ekoma lokola monduki mpo tolakisa bino ke bato baza mitema mabe ntango bakangi général munene apart radio Zoomel 1000 nde totombola ti mongongo tolobi likambo oyo oyebi ke bato wana babenga meme na bachaîne mosusu ya bacongolais mpona koyebisa bango ete bokoma bainformation wana te botia bainformation wana te mpe baradio mosusu batosa bango alors bomoni te bino bozokanisa ete bozosala au service ya bato wana olie bosala au service ya peuple bomoni place bozali kodindisa baradio na bino okomona lobi ozalaki na 1000 personnes otikali na 100 personnes ozo comprendre te ndenge nini radio na ngai eza kodinda boye mpona kaka toyebisaki bino eloko moko lokuta okoki na yo lelo kokosa lobi mpe okosi lobi kuna okosi bato bakoki kosupporte mais soki esi etondi epai ya bato bazali koyoka yo keba bakosanza yo yango wana tozali koyebisa bato mingi tolobi ete bandeko radio Zoomel 1000 ezali lokola mai radio Zoomel 1000 ezali lokola mai ya komela ndeko okoki kobeta na yo tolo
sukola yango na tolobi ete bandeko tango bino information esi epanzani bato bayebi yango olia koloba information bino bozali kovandela yango mpo nini babengi bino balobi botia information na te mais ezali bozoba bango babengaki bino mpo na koloba ete bolekisa information en général monene te mpo bazalaki na confiance ke esika bakobengabenga bakotouche bakonzi bakoki kolibere mais omoni suka na yango réponse bapesi bango balobi ete jamais bakoki kolibere ye ti baélection ekoleka baye komona ete akozala semer de trouble ya makambo etali élection omoni yango na sikoyo eloko ebuki bango makolo mpe mapapu yango wana baaméricain na baeuropéen oyo bato batiaki motema oyo bengaki oyo professeur Chikudia na Ngwanda bengaki bakanisaki ete intervention na bango ekoleka batouche na bato ya droit de l'homme mais tango réponse ya bato oyo basimbi mokili eyaki balobi te pour le moment Denis Sassou Nguesso asimba enani bomoni sikoyo mokolo bapeuple bakoloba ete mais baélection tolingi tokoma ebongo ye général monene yango motalakaki bato oyo pouvoir azali wapi nde mokolo wana bokozanga maloba oyo bokoyebisa na peuple papa Roger napesi yo maloba